Vous avez assez déméré dans cette montagne. Levez-vous et partez. Amen. Et prenez possession du pays. Amen. Dans la lobby, la bande d'Israël, bon, avec vous mettez pingi na ngomba oyo monter ma okende. On soit possession à moka na PCB. Yes. Mais il devrait d'abord combattre. Amen. Il fallait pas que le makane les ambalobi baké bazui. Mais non, pas aller beaucoup là. Pour la base soit possession à moka babundi. Amen. Loba amen. Amen. Yo pète que mon composant pour nous ça combat spirituel. Amen. Pour ça c'est libéré. Parce que d'abord, levez-vous. Amen. Et partez. Même si tu me suis en France, amen, même aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout en Asie. Donc, dis, je te dis de te lever. Lève-toi, l'homme. Quelle est ma place aux éléments? Comme on lignos en possession, il y a beaucoup de gens péché. On lignos en possession, il y a guérison. On lignos en possession, il y a mariage. On lignos en possession, il y a possession. Alléluia. Vous connaissez Ézéchiel et Lobby. Ah bon, on a mis vos sommets à Isaïe. Amen. Et ceux qui ne vous gâtent à Moumouna. Amen. Et ventre Moumouna. Et panda Moumouna. Kata et Mikabité. Dès qu'on se fait dans ma boque, ça va au pina, ma bombe. Et que des joies par vos places passées. À ta passage de réunion. À ta bacalio. Les lots et les autres. Combattre mon kanga bozina yo. Oya kanga famille na yo. Bakanga famille. Famille à tata et yoko yo mingi. Les là. Bazoti kana comme la. Que sous ça va kana comme la. Ozo beta ma bo. Dès que vous êtes dans mon ozo bon koka. Mabate. Ko yeta na kanga ki okaki mabate. Dans la côte c'est comme malade. Intention les hommes tous sont malades. Dans la blocage famille na yo intention les allez dire o kufa famille si baba na olia bino de balaka de to la kingulu na bona ne so so bitaba yo be ba ko mais le bon va capter boyo que la solité ni mawa le ba amen 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 o so beta ma boko o so nyata o so boma bona o récupérer boma nyata silisa d'accord.
Alléluia. Partout, même au voyager, même au roi, vite à des trucs à cap. Il doit se trouver au sol. Tout ce que tu vas faire, ça va entraîner l'échec. Mais aujourd'hui, Amen. Il faut achever. Yes. Amen. Aussi, ma maman est bénie. Si, ça y est. Mais aussi, ma maman mais la vie, les lots à Amen. N'est pas encore plus fond. Yes. Amen. Alléluia. Alors, yes. Dès qu'on tire en colon, ça t'a fait les rêves. Il fallait pas qu'il tire en colon. Je vais dire aux autres à la mission. Ça t'a fait les rêves. Il fallait pas tirer là-dedans. Priez, moi, il s'est mangé. Les gens poissons, priez, contre des adversaires. Les cicouilles. Aux gens pas chévés. Aux gens coulent d'abord. Et les gens le diront. Amen. Donc, oui, à Tikala qui donc carré. Possession a pété. Vous avez côté de la les lots d'Amazon renversés. Amazon renversé par les lots. Vous le avez la bienté? On va mettre la bien. Tiens, le bon micro.
nanga. Récupérer santé nanga. Récupérer mon nanga. Si c'est la prière à la récupération. Parce qu'il y a un lobby. Amis, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Yes. Levez-vous et partez. Et prenez possession du pays. Et je vous ai promis. Ça m'a promis. Ça Amen. Vous récupérez mariage. Vous récupérez l'homme. Vous récupérez le sang. Vous récupérez le sang. Vous récupérez. Namuni moto ebaki kosingile na kati na maboko bato na mitu natuni nzambe alobi na ngai wana ezali onction na ngai elaki bana na ngai sikoyo zala concentré tolingi tobelela sikoyo le Saint-Esprit parce que Bible elobi ce n'est ni par ta force ni par ta puissance ni par tes relations, ni même par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et tu veux récupérer tous les pays, le Seigneur, ta santé, ta promotion, tout ce que tu as perdu, tu veux les récupérer maintenant. Alors ça va concentrer. Ça change beaucoup de choses. Nous limitons les lamolis comme ça. Et que tu zombes les laïcs, à ceux qui t'apportent ça. Au cas où tu as caché dans la fesse, au cas où tu as quitté dans le moutou, au cas où tu as pépé, il va te dire on a zombie. Amen. Père, il y a un asilo, on va tomber là déjà. Amen. Oui, si la monnaie, Jésus, on tient les aussi la vie aussi. Yes. Malade solo. Amen. Il parle solo. C'est qu'elle n'est pas ma face. Elle qu'elle n'est pas ma boule. Ça l'a pris. Tout le temps c'est là. Ça l'a pris. Ça l'a pris. Quand dans ma casse sur les caca. Et on change de possible. Aux autres à délivrer sinon si cool. Jésus. Aux autres à succès. Et ils ont tout à les autres là. C'est cool. Les bandits dans ton gars, les bandits. Dans le but, les bandits dans ton gars. C'est le cas. Ah, yes, c'est bandit. Gloire au Seigneur. Les bandits pour les cassicos. Et la vie des gens, ça fait à ça. On chante ça, mais les bandits des gens. Ça l'a prêt. Ça l'a prêt. Il est là.
Atuka na kumisiri za ngoma kasi na miye bakitende na kukoma na tombo ya lelo. Lobi nazalaki na discipline pema mukuse makasi na kokakita ata kosiporte kobanda na kiti. Depuis lundi ezalaki ngai na bingai maloi na kokende te bayamba ngai soki kokufa na kokufela kaka awa l'église. Lobi elekaki lobi dimanche antuka nazalaki ngai te nalata elamba na repase nalati te Julien atuni ngai alobi mama okota kaka na robe wana na biaya na kokota kaka na robe tellement na beli ebele bana baza demoralize na alobi mpona na bi te na kokota na nga kaka na robe mpona nini yango nde eza ample mpo napemaka mwa malamu navandi kaka kuna likolo place navandaka nazokokata kotelema te priere na ndenge elekaki lobi nazaka lokola ekeko nasali na ngai eloko moko te bato batuni ngai okei kopesa kombo te papa yamba nalobi lelo ngana koyambama te soki kufa ngana kokufa kaka awa nakoyambama te mpe nayambama mingi mpe nazozwa lieyano te nakoyambama te natiki navandi ekobi nalobi te ntango mosusu lokola mpe nalie te naluki mwana sombi mwa fufu balambeli ngai napeka kolia mwa fufu wana mokie nazoyokaka ezosimba bien te nazwi bilamba natondisi noreye natie na kiti na ngai nalalelaka mpo nalobi ke nzambe ti akoyanola ngai nga na kolala na mbeto nakolalaka kaka na eglize awa kaka na kiti wana me etoko ezali batunaka ngai mama oza kominyokola boye mpo nani nalobi nakonyoka makambo moko nayebi ntina nasuki kaka wana na butu mpe meleki makasi Julia aye vers 21h alobi mama boni nabaki kakala nalobi naza bien yoka nde naza bien te nalali kaka wana kaka lokola moto azopema azolongola pema likolo nalobi nzambe ngai na maladi oyo lelo nde suka makita bandoki nazalaka te bamakelemba na bango nazalaka te eloko nini nazonyokwama boye nzambe na bongo soki kozwa ngai namoni nakufa kaka soki te yo moko zwa ngai en charge nalali mpenza mwa poki ntango na sisiko nalali namona kaka nakomi na bitu nakundi na mama nayebi ekongo te nakundi na ye ntango nakwayisi ye nasengi marto bapesi ngai marto nabeti ye na motu akufi nabeti ye nzoto mobimba akufi nasutuki mpenza natala boye nayebi lisusu place nabelaki te nayoki nzoto nyonso ekomi normal bilamba julie ateki naeseki na mai akokule ekoli alobi nga kosukola bilamba mwana na yo te ayibisaka bilamba makasi kaka yo moko nalamuki 5h wana natie osukola donc ndenge olamuki obetie marto akufi olamuki bope malapesa eloko eza te papa otelemi mpe na 5h nasukole bilamba nakoti na mai na memaka te lelo na memi ya dina omemi na dina nyonso bazobela bamalade ya bongo bamonini mama baya na second souffle mama alobi akozonga ndako te akokende pai te akolala na eglize soki akufela wapi na eglize mpo bayambie mingi babone mpone mingi me lokola abiti te akokufela awa na eglize abiti to abiti mama nana biso Yesu Kristo alleluya bana zambe est-ce que kobeta maboko mpona lokoma na kamba na Yesu
Nzambe au nom de Jésus. Amen. Monguna wana oya buni okoyo kasanga oya kutimanya. Monguna akaka nenga buni na kando. Bizima paseni. Tobo nie na tobo na Yesu. Akufa olode. Omo batu swa fako. Bai kushona ndoto titi babomio na ndoto esili. Tamba kwa na soko kutoka no. Asa kufile na zende. Na manobe na seki maladi soka maladi na ezaba ndoki. Siko ndoka na akufi. Ndoka bado ndoka sana ni mwasi. Fakufi. Topese kana kite. C'est comment on a dit pour faire? Vous avez voté? Comment on a fait Judith? On fait une agave. C'est Judith. Au lieu de témoigner ça, on va faire une bonne main. Donc, je vais le voter. Les gars, tout le monde est là ici, nous tout passe ici. Là, attends, c'est mon côté. Attends, mon côté. Et l'homme est sorti. Ah, mais t'as ma boque pour la locale de Jésus. Mais t'as ma boque pour la locale. Tu vas faire la musique. On va pas Voilà vraiment on va kunyoso azobela acha tembete aya na mema nzamba. Acha tembete aya na mema nzamba zali. Mais t'as ma boque pour la locale. Maman Chantal et les mots pour faire la follow sur la lave. Amen papa. Vous le témoignez ça va se faire pour la. Alors témoigner mais on savait pour ça dans la occasion. Ah. Papa on met temps on l'a la base na explication en gros. Ayaki pas na mercredi vendredi au Pisenga sujet état de jeune pendant qu'on va ça bio. Pendant pendant que jeune wana na mimi na una santé nanga. Elle a kana avec pendant si ça le papa na lenga kana ngani aluka kantuto kale bukumwe tomboka ezo balanga mo pe na tomona. Na yaki lelo ya bakinga udekabe nyoka ho zakata mama na komia na koma Yesu. Papa na zonga na banzana matina kolokoso. Na kila lambe lipe bala nzama na kolia teti 21 na kozo matambule bibi na okini. Na zo ya na pema na kana sambula. Na yeka simambula na koma na koma tatu doko ni muna rezo baruka. Ezo baruka. Tant papa lui dit nyoka wale tukusa mama na papa ngana déclarer le problème na problème na sala ba munde ba kubisana anyo dia teme ba ba kufinga na tele na kulisinza mina yo la so ko te ko te na sala na kwa shuna ya kate na za makasi oza makasi eke za makisi nyoka na kufina amoni azate est-ce qu'on connaît ta maboko voilà dimanche. Merci beaucoup. Alléluia, acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. Dès la zone déclarée Sikoy, n'a promis et l'autre tout Misakayoa. N'a tombé na Yesu. N'a longoli tout les. Même nos amoisi, attention la nanga. Soit comme la période et ça la capacité pour se couvrir. N'a longoli encore n'a tombé na Yesu. N'a bikisio au nom de Jésus que l'on dit Amen. Miracle la notre place. Maman, comment on a dit pour faire? C'est un bijou. Bon, maman, au lieu de témoigner ça, mais ça va ser une bonne année. Ça peut être du coup, premier amour. Genou, et puis ma capa. Genou, là, il vit ma. Capa. Ah. Qui me souvient de ma passe. Ah. La bénite au monde à l'objet. Il faut que capa partage, je suis la pauvre. Ah. La tombe passe peut-être les gars, ma casse. La faute d'un prière naturellement, mais la biseau. Et la pauvre, il faut que les gars. La joie est là-bas, nous, la côte, la sabote, la vie. Vous voulez péter
il faut que les caca. Donc, il y a un assemblée. Pour les bandes qui n'ont la bobine la banque, la valette pour les bêtes, il faut la la prière. Oui, oui. Il y a un bon aïe, là, on a vu que Moutazo va passer, c'est quand on va passer à Asiba. la Simi du Polo, la Simi parce qu'on va passer à Kingo. Est-ce qu'on te bonne, là, qui se copie. Même Nicolo. Même Kingo. L'accent de Nicolo. Est-ce qu'on peut bouger? On peut bouger. Pour vous avoir dit, sur d'autres magasins, on va bouger. Et l'homme présenté. Et l'homme présenté. Vous avez ma bibition. Maman, est-ce qu'on peut bouger au bientôt dans l'église? Est-ce qu'il y a encore qui commet dans le monde pour faire le monde à l'aise? Oui, je suis en train de dire. On va aussi la discussion. Personne va discuter. Ça, il y a ici, moi, dans la nègre, Kabika, Bikibé. Babetaki, Yesu, à 7 ans, pour la guérison. Na Kobares Pekingo o esa capaz et ça la capaz et umeli les noms à bénéficier au Bikibé au vivre de là il y a ça les témoigner Satan qui sont dit ça va sur le goût à protéger au nom de Jésus te le dis amen. Alléluia mes amis. Baba kaki Yesu basete na makolo pour na makolo ezwa guérison autant pour la bien olala bien olamuka bien esprit ya maladie éthique mais esprit saint est touché au nom de Jésus dégagation déclarée miracle ezosala na makolo au nom de Jésus na lobeli batule nyonso makolo na bino na tindi kango epai na banguna na bino na kombo na Yesu tolobi amen. Leta maboko kasi kwa Yesu. Oyo ba machini misa epesa mboka bien respecter tes enfants. Oya kukuta no pia bwana. Kwa maana nzambe déjà sa kulima. Wole la Yesu.